bana ya Congo, bana ya diaspora, bana ya Afrique, bana mukili mobimba bolandanga exclusivement mardi soir na Congo Esengo. Yango na bengi bino bo s'abonner, bo liker, bo partager. Émission oyo na Congo Esengo, boyoki di solo ke Marley va bimi prison, ba corrompre pas Fayulu pour atelemela union sacrée. Boyoki di solo ke Martin Fayulu apesi Marley mbon. Monto a monté bilo wana kombone Mike Mukeba Nkoso atindi collaborateur ne Jimmy Kalala. Maintenant, je réponds sur Congo Esengo. Mercredi soir, abonnez-vous massivement. Je vais répondre, je vais vraiment répondre, pas sur téméraire.